Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut, bonjour. Bonjour, Balandinho Soya BBC Mpoi TV, bonjour, bonsoir. Bonsoir, la grande famille, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, dans le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner, et pour ça, la vraiment biso bien, makasi mingi. Famille Libota, shalom. Bampoïchou, bonjour, bonsoir, shalom, nabino nyonso. Bampoïchou. Waouh, c'est pour la gloire de Dieu. Bonjour, bonsoir. Et l'autre, nous avons mercredi le 19 février. Biso le mercredi, to kina na biso prière, hein. Na biso abino ke no mercredi, maman BBC na tongo. Tous en a prière na 9h jusqu'à 13h. Alors vidéo wana na utaki nanga prière. Ministère na biso ezalaka ministère à combat. Mercredi tous en a prière. Eza système peza ya kovanda na se wana kolelela nzambe prière mabondeli. Bandeko sanzambe na bomoi na biso eza kufa. Sa Yesu na bomoi na biso eza kufa. Alors wana na utaki église lilo mercredi naza na prière na tongo. Ministère na biso eza ministère à combat, ministère à délivrance. Eza quoi et pas pasteur de la foi. Tovanda kapenza na se prière bolelela nzambe. Alors wana esilaki de na komi ozonga ndaku. Abimi na ke ozwa mwana na classe nazongi ndaku nde nalobi na salama matière moko batindelinga vi ke non matière pe ezate na biloko pe toza na événement na biso pe ya le 29 pourquoi pas kana bavarder sur ça. Alors merci na bino nyonso o ba opesa biso confiance. Merci na bandeko nyonso oyo baza kobenga pe baza komela biso. Merci na bino nyonso. Voilà. Bomoni titre na biso, bomoni photo ya miniature. Wana eza artiste na biso Flore Bangu. Toyebi déjà que non atunaka et pas Mama Loketo. Botu danga Mama BBC problème nini susu na Flore Bangu. Archive mutu ezoloba. La grande famille toyebi biso nyonso toza na film na biso tozotala na Candy Star na titre ya ma sœur tosilisa ki film na biso ya second choix na Belleville Télévision oyo hier totala ki déjà making of lelo tokotala film ya tokotala teaser na présentation. Il y a film autour tala na Belleville Télévision, c'est-à-dire prochain film na titre ya pote. Voilà. Alors prochain film na biso ekozala pote na Belleville Télévision. Sûrement to bandango lobi. Et l'autre c'est la teaser na présentation. Il y a Baptiste Oyo bako se retrouver na kati. Alors
na filme na biso bandeko nazo insister toujours na filme o tozotala na Candy Star tolobaki tokolemba pe esute ya kocontinue kosala promotion na bafilme o tozotala na Candy Star basérie ya sika na français. Ma sœur eza filme moko oyo toko expliquer lisusu yango te ya Daeli avec sa sœur oyo eza Tegra mbutu ezalaki na ndako mobali azolinga leki ya mwasi te soi-disant leki ya mwasi aza mwana mabe kindumba emataki ekitaki mais esalanga mabe façon evini ake na makambo kitoko te epesa kaka bafoyer mosusu bacouple mosusu kaka mayele et voilà vini ake koinstalle Tegra nazoyeba te bandeko bomitya nano na place ya Daeli soki yo Daeli okoagir ndenge nini parce qu'à la fin de compte Daeli akoyeba kaka siko ngai nde naza bwe na miniti oyo façon na baye Tegra yaya na yo ya libumu moko ya makila ya bobimi kaka bino mibale bandeko diable il est fort avec un H majuscule. Mais comment tu arrives à faire des choses comme ça? En fait, Patrick. Oh, notre petite coquette. Ça va toi? La ravissante, je vais bien, merci. J'ai cru que tu n'allais pas venir. Non, pourquoi ne pas venir? Je m'ai posé la question, je t'avais dit non? et moi je n'ai pas droit à un bisou. Purée! Non mais attendez, ça c'est fort ça. Mais toi, Vini... Quand même en fait. Mais t'es fou quand même. Bah ouais, si tu le dis, mais je suis en train de quoi? De m'émerveiller de ce que je vois ici. En fait, non, c'est ici. C'est une belle maison en plus. Ce qu'on avait commencé dehors, en cachette. Et maintenant, nous serons très donc à l'aise. Mais donc, c'est ici. Donc, tout ce qu'on faisait en coucou, en cachette, maintenant, nous serons très à l'aise. Vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Et donc, vous, cette maison vous va à merveille. Bah oui. Elle vous ressemble, cette maison. Parce que je voulais un truc simple, Bah ouais. propre, classe. Bah, je vois. Contrairement, moi. Non, pas contre. En fait, la maison te représente toi. Ok. Tu es simple, Elle est svelte, propre, elle est classe. magnifique. Donc tu as une maison qui te ressemble. J'aime ça. Donc c'est tout ce que je voulais. Non, mais Tout ce que façon, je moi, voulais. Vini, je sais pas, tu as ce courage-là, tu as cette façon de faire les choses. Moi, je suis... Mais c'est ça, être un homme. C'est un homme. Je suis resté sans voix. Tu sais, Patrick, la Bible dit l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Elle n'a pas dit, la Bible n'a pas dit à une seule femme. La Bible a dit à sa femme. Mais ça, c'est pas au pluriel. Hein. Faut À faire comme ça. sa femme. Attends, je prends mon argent. J'épouse Daïli. Je fais de Daïli ma femme. Voilà. Je prends l'argent. J'épouse Tegra. Je fais de Tegra ma femme. Je prends de l'argent. Non, je vais me limiter là. Je prends de l'argent. J'épouse une autre femme. Patrick wana saza voisin Patrick mwasi ne eza nani eza Sylvie te bango nde ntango baproblème ebandeki kozala na kati ya ndako wana bango moto bande oya kokata makambo te bandeko vous savez ya babiloko mosusu nga na koma ole na banda kosamba na banda kolobaloba na opesa kaka na mokusi nalobi bandeko toluka elongi ya Nzambe parce qu'il y a d'autres histoires où ils ont les canamounas moyo eza kitoko te. Imaginez lorsque Poutine a memeli biso film à ma sœur. Makambo yo bandeko ezo salema. Mobali ozu petite sœur aleki ya mwasi na yo o installé côté moko. Côté otangu nani vini azobima ayebisi mwasi na yeke no ake na mission de service. Moi c'est ebise que non mission de service déjà très souvent au tinda kabatu. Ya habité cette fois-ci ezanga ndefo na kinde. Ake pe na mission de service te akende komi kote la kuna na ipa nani ipa Tegra. Menanga nazo mituna lorsque bozo sala ba makambo bongo.
bozo mona kaka lelo est-ce que bozo yeba lobi ekoyindela bino ndenge nini nde parfois nga na mitunaka lelo nakoma na nga na otala lelo soki likambo eza natalaka lisusu te nalobi keno likambo lelo eza keno oyibi mais inconvénient ya koyiba eza nini ou bien osali mabe conséquence peut-être ya koyiba eza nini lobi lelo nga mama BBC bandeko à travers bamakambo ebele mokili te ya kabiso nakoma soki na eloko moko boye keno ata olobi keno ofinga yebaka keno tango ozofinga omemi noka lisumu siko vini tango asali bongo à la fin des comptes azokanisa nini ou encore ye tegra wana nzoto mike wana aokanisa keno vini eza pasi la grande famille na ba courage yango ndenge atie donc amoni peza mobali akomi ya ye mobali ya yaya na yo na ba sentiment eza quelle abomination o eza abomination parce que soki likambo aboye pa ebimi libanda o ekomi ya ba famille bandeko ekoma ya il faut ba bongisa abomination. Femme. La Bible dit que l'homme reste avec sa femme. Bon, on ne fait pas ce débat-là maintenant. Okay. Mais quand on dit sa femme, ça fait 3 ça. Ok. Qui devient C. Okay. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu as Blandine, ta sœur. Tu as Elodie, ta sœur. Oui. Tu as Patricia, ta sœur. Voilà. Ok. Quand on va te poser la question, Patricia est qui? Tu diras quoi? Elle est ma sœur. Elodie est qui? Elle est ma sœur. Elle est ma sœur. Ok. Et les toutes sont quoi? Les toutes sont mes sœurs. Non, moi je et maintenant la Bible n'a pas dit. La Bible n'a pas dit. Moi je s'attachera. Non, toi tu veux. La Bible n'a pas dit s'attachera à sa Daïli, s'attachera à sa Tégra. Non, la Bible a bien dit. La Bible a précisé à sa femme. On aurait dû dire. On aurait dû dire à ses femmes. Non. Quand on dit à sa femme. De toute façon, on va pas s'entretenir là-dessus. Non, avec moi, tu parles de Daily, c'est quoi ça? Ne pique pas une crise de jalousie, c'était juste. On voulait juste mettre les points sur les i. Voilà, on voulait juste mettre les points sur les i. On laisse passer ça. Mais moi, je vous trouve très mignon là. Merci. Maintenant, je me demande comment toi tu fais. Dis-moi comment tu fais. C'est juste question d'être concentré sur ce que tu veux. Ok? Ne pas laisser balayer l'esprit. Donc tu restes concentré sur ce que tu veux, tu calcules, tu te positionnes et puis tu frappes directement. Moi je crois que c'est pas parce que tu es le roi de ce que je pense. Non. Pas trop de logique quand même. T'es c'est vrai. Il est le roi de... Je sais pas, c'est à vous de me le dire. Bandeko, na film oya ma sœur, sûrement on nous a donné beaucoup de signes. Netinga na yebaka déjà dans nos signes ya liboso soko monika ka semeki na yo. Et soki mobali na yo azo ganga tout le temps kaka pona leki na yo na kati ya ndako. Yaya zwa déjà fongola déjà miso. Ou encore soki yo mwana mwasi mobali abali yo ozana mwana ya mwasi eke ao ganga trop na mwana wana ya fongola misu eza ba indice je vous dis eza ba indice, ce sont des indices ce qu'on passe eza que non tala niveau tegra o yazo kende nango tegra azata na sens wana te ya koloba que non c'est le mari de ma sœur. Même pas demi-sœur, mais sa sœur propre. Nalobi pete que non, ate que non, eza demi-sœur na des fois salango, non. Non, talaka gravité à situation, sentiment ngo pe kozala, toke pa ito zonga, la grande famille. Belvia zo sunga biso na ba filme. Bon partager film, hein. Ce qu'on vini lorsqu'il est en train de faire Azupe à installer et à la fin des comptes bah ebi que non donc bangonde bazala tango ba a installer PT grango ana a ebi pe que non ba ko vivre libela na libela seko na seko ba okangaka bango jamais. C'est juste une question parce que ngana zo mona on dirait kaka muto musala na bango wana Patricia wana ndako sambwisa bango. Mais ça fait très mal. Une grande sœur avec beaucoup donc otala Daeli azala mutema mune et mawa vraiment la grande famille. Beau aimer beau partager. Bandeko bozo ba tozan événement c'est moko. Il y a les 29. Tozan événement moko il y a les 29.
Belvit TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez na showbiz le 29 mars. Bartiste batandenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belvit TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvit Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo mutotu ningai droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 Pona ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo zwabiye, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo événement du siècle la grande famille na epsaki bino bo serré ba sentir bo le mangate na likambo événement oyo parce que eza événement du siècle. Tozongi na susu na promotion ya film na biso ya ma sœur o ezoleka wapi ezoleka na Candy Star. Tegra une mauvaise o daili alobi totikali kaka ngana yo nous sommes cadets ya zata kuna te lolendo liboso. Toi, tu restes là. Tu vas rester ici. Moi, je vais avec elle faire le course. Donc aujourd'hui, je vais faire ça toute seule. Je vais aller avec toi, comme ça, on va acheter les histoires. Essaye de garer quelque part. Ça te va? Essaye de... S'il te plaît, papa, viens là. Ben c'est Tegra. Tu passes un, tu m'attends là. Essaye de garer quelque part. Tegra? Ça va, toi? Où est-ce que tu t'es passé? Je vais bien. Ça va? Tu es sûre que ça va? Madame, bonjour. Je vais bien. Tu me vois là? Ma chérie, viens là. Arrête. Je t'ai dit que je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, je vais bien. Mais pourquoi tu ne décroches pas mes appels? Qu'est-ce que ne va pas? Tu vas faire semblant? Pourquoi tu fais semblant? C'est pour quelle raison? Ne boyebi ke non na okeli daeli mawa na okeli daeli mawa na okeli daeli mawa bandeko déjà présentation ya film na biso oyo la grande famille eza passé eza vraiment passé film à ma sœur
film à ma sœur sans vous cacher bandeko et puis ça a souci sans vous cacher. Donc on a mis la place à Daily, c'est comme si les angane les kamane les olekelanga. Mais allez-y comprendre lorsque Poutine a sali libiso en film, c'est-à-dire que non makambango ezo salima okomona kaka ke non kuna ndako wana fia na vanda kawana nzoka vanda ka mutu afutela ka boyebi bino nyonso boyebi ke non aza deuxième bureau mobali ne nani mobali ya yaya na ye mobali ya yaya na ye il faut qu'on dénonce babiloko kwa boye c'est pas bien babiloko kwa boye ezo mema liwa na kati ya ba famille babiloko kwa boye ezo mema liwa yango mona lelo bato azo kufa na ba âge moko donc na donc ozo mona penza liwa moko prématuré po mabele ki ebele botala intégra façon azo mi mona on dirait linga mema mokili yango na mwa mutu na ye wana botala intégra façon aza na lolendo on dirait liwa existaka te eza passé hein. Yaya zo tuna yo oza wapi oza bien olingi na rappeler yo mobali na yo sa bengana nga mais le mobali yana bengana ye abengana yo ndoza na ndako moko bande ko kindoki yango bolo bakato bekenda ko belela kindoki ko kenda ko tokenda ko tindela bandoki moto bakasi bokasi no kindoki ezaka ko pumbwa boki langage à répondre ndeko na ye alobi très bien que non. Tu veux que je te rappelle, n'est-ce pas ton mari m'avait chassé de ta maison? Mais mon bal yango nde bazana ndako moko. Donc ezeki ba plan na bango nyonso ba on ko planifier. Ah Seigneur. Ngape kutu na ba monde yango ya lelo ba siècle ya lelo ndeko nanga mwasi ndeko mobali. O mikedele na libala mikedele ka yo moko botika makaba ko memaka ya kozwaka ba ndeko leki nanga ngana o mona ngweza ka ba charge zaka ba problème sur ba problème. Franchement. Passé. Tu es ma soeur. On n'est qu'à deux. Donc moi ça me dérange. Ça fait un laps de temps que je t'appelle, tu me prends pas au téléphone. Je t'ai cherché partout. Je t'appelle sur tous tes numéros et tu ne me prends pas au téléphone. Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Hein? Déjà, tu habites où? Tu es avec qui? Est-ce que tu vis bien là-bas? Je vais bien. Seigneur, t'es grave. Je suis ta soeur. Nous sommes qu'à deux, maman. Essaie d'oublier tout ce qui s'est passé. Le problème est fait pour les humains. Nous sommes humains, maman. Peut-être je fais quelque chose de mal, mais tu restes ma soeur. Je n'ai que toi comme soeur. Et tu n'as que moi. Tu as oublié que ton mari m'a mise dehors. Ton mari m'a chassée de la maison. Tu as oublié? Est-ce qu'on va rester planté là, vraiment? Mais non, parce que moi, je suis là, moi, ta soeur. C'est moi qui te cherche. Dis-moi d'abord, tu habites où? Pourquoi? Ben, je vais savoir, puisque tu ne me prends pas au téléphone. Si je quand même ton adresse, je vais passer à n'importe quel moment. C'est qui, la dame? Elle s'appelle Patricia. Elle est qui? Elle est Patricia. Maman, je ne sais pas. Tu utilises toujours le même numéro. Tu as changé des numéros parce que lorsque je t'appelle, ça sonne à vide. Hein, maman, vous restez où? Hein? Je vais passer s'il te plaît. T'es grand, oui, tu vas partir. Moi aussi, j'ai des courses à faire, mais j'ai quand même besoin de connaître là où tu restes. On ne peut pas rester comme si on était des ennemis, toi et moi. Pas dit tu es à Kinshasa, je suis à Kinshasa. Mais je te cherche partout, je ne te trouve pas, ma chérie. Hein? C'est pas important. Je t'ai passé. T'es grand. Oui. C'est ta soeur qui est là. L'unique famille que tu as sur terre, à Kinshasa, c'est moi. Et? S'il te plaît. Allons-y. Tu m'assures quand même que tu vas m'appeler?
Hey, réalité ya mokili eza mosusu, réalité ya mokili eza ka mosusu. Siècle ya lelo omi kendele libala kende ka yo moko mwana mama na nga mwana mama na ngai. Hey, mwana mama na nga koya ko bomo peza tension. Hey, ya ba film a Poutine eza nango ka pona ba fitilité te o ka fofane te. Ba film a Poutine eza ba histoire vraie o, eza ba histoire vraie. Bref, nakangina nu parenthèse ango. Il y a film na biso ya ma sœur, ils ont juste ka promotion. To banda déjà film na biso, je crois déjà lobi to banda film na biso ya pote. Présentation ya bactère déjà ba tcheli biso kala mingi te pe ba ko tchela biso teaser. Alors bon tout nanga mama bébé c'est likambango nini susu to moni susu flore to moni susu flore. Bande que vous savez il y a quelque chose biso toza batu oyo to travaille sur les réseaux sociaux. Monde ba comédien eza monde moko eza trop donc eza trop glissant à niveau moko pas comme possible. Na lobaki na 2025 oyo ba artiste nga na côté les mela ba artiste na ba sens moko boya ke non bazala un peu honnête batambola na droiture moko boye balongola hypocrisie et surtout balongola complexe. Ba artiste na biso baza plus na hypocrisie et puis na complexe oyo eza bien te oyo ezo bomela bango musala. Ebomela bango musala. Bandeko, nga personnellement, quand na travaille sur les réseaux sociaux, naza youtubeuse, naza chronifuati, naza chronimama, quand ndenge bobengaka biso ba kombo nyonso na oboya te parce que to koteli yango na fenêtre. Mais to zoka pe ba appel oyo ba bengyo penza ba biso ke non tala monde ba artiste ezaboye. Mais parmi biso ba chronifuati yango eza mutu mususu boya ko supporter ba matière o to zoka te akoya penza lobi o eza matière na memango likolo. Mais ba biso ba mama BBC to pezaka. E ba biso ba mama BBC peza to pezaka to lobi ah kitoko te. Ba biso ba mama BBC total akatolobi ah totali réalité yango totali pe to pesa image ya koloba ke non biso toza famille libota mais otali muto yango pe ajouwa ke pa belle vie moyen siko ya koya o loba likambu na ye ezate peut-être ba koloba ka ke non eza Poutine muto ape sur matière bota aka ndenge elaleli nene est-ce que bino boza sûr que non Poutine a voulu que soit tant na ye ya kobanda kobenga ba chroniqueur batu oyo yazo travailler na bango abanda kopesa bango matière bo sala boy et si longtemps que non yé azana besoin batu wana po basunga ye na musala na ye azana besoin batu wana sikoyo ngai problème na ngai eza nini bandeko souci na ngai eza que non na banda toujours ka koloba en gros ou encore na parabole ya koloba que non les artistes please essayez un peu de vous respecter, essayez un peu à arrêter hypocrisie boza la vraie et que ça la bino bien eza ni chroniqueur ni chroniqueuse ni chronifuati ni chronimama moko a BBC théâtre ezobeba na ba propre nani volonté na bino parce que boza vrai bozo sala ba makambu moko donc boza kaka bien te soki nga mama BBC nazaki mama moko boye ke non nde naza lokola ba chronifuati mususu bandeko nazwaka matière nazwaka peza ba artiste comédien mais na o devoir bango respect sko poto komaka na ba niveau wana te eza bien tant on peut bosalaka mabe wana il n'est pas dit que non bosalaka ngo na ba sous-sol ou bien bosalaka ngo na ba undercover te
bosalaka makambo boye bomoni keno mpe bato oyo ntango bosala makambo bato mpe baza oyo boyebi keno oyo mpe akoki kobimisa makambo. Alors c'est mieux peut-être on a anglais balobaka keno tala biyevi na yo tala comportement na yo bo changer ba comportement na bino ata na 2025 bozala ba vrai botika ba hypocrisie yango monaka na préféraka 1001 fois Ursule Pechanga. Ursule Pechanga linga buzo batté avec les artistes et comédiens. Oza vrai na ye akoza la vrai na yo. Oza vrai te oza faux na ye akoye biso en face boyeke non oza faux. Ndo mona kababe ngaka ye orgueilleuse aza orgueilleuse te. Poutine aza mutu moko boye aza na besoin ko travailler na mutu nyonso. Mais kozala bien bozala pe ba vrai. Parce que yo a besoin ya kosomba lipa, oza na besoin o luka lipa, ye pas na besoin zo luka lipa, c'est-à-dire bino nyonso bozala ini. Na lobi kaka na parabole. Lelo toza na événement ya 7e anniversaire ya Poutine, ya Bellevue TV production. Nalobaki ke non na robimisa ba archive nyonso. Nalobaki na robimisa penza ba archive nyonso ya ba artiste nyonso o ba pambola Poutine. O lelo pe bakoma ko bundisa ye. O lelo pe bakoma ko loba mabe pona ye. O lelo peut-être a oki bima bimi na écran lelo alobi ça bien mais na cesse a olia muninga. N'est que le bâté que non flore n'a évité flore je ne sais pas n'a que le bâté que non flore abima le bima bé pour na Bellevue voilà non mais tout le monde a que jouer pas Bellevue tout le monde a que jouer pas Bellevue pour na nini net nga maman bébé c'est na ko le bâté non a sa position na que non aza SB malheureusement tout le monde a que na fête à 50 ma wa bon mon anniversaire o euti koleka o ya 5 ans pour nanga pour ngai maman BBC il fallait interpeller l'artiste belé. Il fallait vraiment interpeller l'artiste belé. Nandenge mabete. Il fallait vraiment interpeller Bino. Oyebi ke non soki ozala ka koto yo. Koto pe oye peut-être au tongi. Mbala moko bazo kote yo zo yebate. Donc yo soko ye koto otongi, ok koto otongi, ozongi boye otongi, ok boye otongi. Eza mtu mususu akokote neti nganga na zala bongo. Nga soko zo tie tout temps na bakombo abatu tie tout temps na bakombo abatu bande ko na yina ka mutu wana na vina ngana do na yeba na yeba nzamba pesa nga mutema maka mutema munene ya ko supporter mutu abongo soki na obwakisa na bwakisa na ndenga bien po façon na ko bwakisa na yo moko omona ke na bwakisi yo menzamba linga abongo te ezala basongi mususu baza même pas na mayela na koloba ke no na tongi bo ayebi penza ke no na tongi koto pa ke a tongi ayebi même aye ya koloba ke no bako qualifier nga nani na ba GO nga na osala azana ngote ndelo ko elekela nga parce que moi il m'arrive des fois na okoza na vandi na batu boye na lobi eloko moko boye ya mabe mais lorsque na bimi wana na loba ki mabe il ne fallait pas placer na loba yaya nga soki kaka muteme et tungi sami je prends mon téléphone yaya na betisa ke libaku place wana tenga bite yaya na betisa ke libaku limbisa taka munoko elobaka mingi taka babiso bamususu bato ba YouTube oyo na kena oka bongo mais na sengi pardon nga pe na ko se libérer mais il y a d'autres personnes pourquoi na oloba boy na oloba parce que soko tali na 5 ans tout le monde qui même pas nombre ya kolobata à 50% d'artistes bazaki wana pour nga na kobakeza manque ya considération à la logique attaque que nous ezaki anniversaire peut-être ya batunde ba organisaki ba invité ya ko invité mais elle avait quand même un mot à dire ya kolobake non
parmi mes collègues, j'ai besoin de voir aussi Moutou tel. Bon moté, non le balanga ka vérité. Maintenant, pourquoi vous les artistes, vous êtes des hypocrites jusqu'à ce point-là? Bako bena bino na mbangu kaka likolo nango pe boke kotonga likolo nango. Mais koto ba we considérer bino bako comme on dirait ba useless moko boye d'anglais balobaka. Ba use bino boye ba te matongi pe bo. Je ne sais pas congolais vous andeni. Aimez partager la grande famille. Na osola nanga, na oloba nanga. Yango bomonaka Ursule Pechanga biso nyonso awa lelo to koma to kopesa Ursule Pechanga raison. Poto yebaka to banoro ba Ursule Pechanga za orgueilleuse au boyeno. C'est parce que à comprendre monde na bango les gens sont plus hypocrites bato baza vérité. Siko yesiko monde wana aokoko ko vivre en gote. Bomoni Poutine, elle supporte les gens. Si Ursule Pechanga za muto supporter loko wana te. Poutine, elle supporte. Nzamba pesa mute mana ya ko supporter ya ko vivre na bato ata ya lolenge wana. Mais Ursule aza genre ya bato wana te ya ko aza genre ya muto wana te ya ko supporter ko vivre avec les ingrats, ya ko vivre na ba hypocrite, ya bato na bato ba matongi. Siko muna na ngambo Poutine ndenge na comprendre Poutine nzamba pesa mutema munene wana. C'est pourquoi au monaka ye abomaka na ye kaka moto. Bino bokanisi ayebi monde na bango wana te, ayebi te. Ayebi. Toroki pe ko presse te ko lobake non, oh boye, non, ayebi. Mutu na mutu azalaka na appel na ye, mutu na mutu azana lolenge o nzambe akelela ye. Tam sous comportement ya Poutine, ya bato baza pembeni na ye, soko ozalaka na ba comportement moko mabe pembeni na ye, tu peux toutefois aussi changer. Pour Ursule Pechanga na ba caractère na ye ndenge azalaka na lingaka ne buzoba te. Déjà zaka déjà na kolinga buzoba te, il est déjà brutal. Buzoba koleka te, oui. Mais ce qu'on kosunga mutu ndenge ni. Tu vois. Monde ya artiste zana ba e baza ba hypocrite moko. OK, supposons on peut ça kaka exemple moke pour bo comprendre nga. Botala neti tumba ndenge amemaka amema nani manani le anda likolo awa. Bino nyoso boyebi ndenge amema le anda likolo apona papa mwana na e. Toyebi. Soki nga uyo peut-être attaque non na moni le na moni nani tumba bo na osola na tumba te. Mais ba kutana na aéroport. Les a solo la nae ndeko na ngai. C'était quoi? C'était l'hypocrisie. À la logique des choses. Ce qui te dit sur la pembe. Azaketa muto ko solo na ya gabite. Pour assembler ça na réseaux sociaux. Wana nde siko nde Ursule Pechanga. Wana nde siko Ursule Pechanga. Soyez vrai. Alobela yo mabe. La kisa ye mabe o alobela yo. Parce que ndenge za na gabi atika la pena ignorance na tika la nango. Oh, ce qui le ndaya alobela ke non, ngana za na sepela na biloko lobate. Atombo keli ata na aéroport wana. Peut-être nani ya gabi alinga senga pe pardon oui ici. Et lobi avandi kimia, ba kepe a memeli pesa kinanenge bakoma na poto. Lobi pe susu a occupé ko zo susu a ko loba susu buzo ba ebi déjà faiblesse ya nani ya le ndaya. Est-ce que vous comprendre place naza? Pour n'anga il fallait les andaya à télémela en aéroport kaka wana mone on dit moni eta boudé ozaka kade konanga anga télémele kaka et pas sengi bolimbisi. Na kosenga bolimbisi wana je ne pense pas que non so ba tie sous caméra aya toucher sous les andaya. Des points auto lobela ya hypocrisie ya ba artiste. Au mona boye mususu o azanga minu boye au finga peut-être nani bela mais koto bomoni tonto o ao solo azo jouer pas na et pas bela mais koto tonto o ba o yambana na yangola. C'est quoi cette histoire? Azo yambana yangola wana akoki ko conseiller yangola te. Yakoloba non, il faut arrêter à finga belle vie.
est-ce que vous comprenez place naza babilo komo kwa bongo ponga na oke ondima te ne naza boye mutu moko aye na sololaka na mama Esther MM babizu esika za ye mutu wana yesu kwa sololaka na mama Esther te aya epa na nga osa ba je moko boye ndo eso pe ndenge nini non il faut na luka kimia moko boye neti na minicho place na osambela eza na ba ser moko mibale ba osolola te mais nga na solola na bango nyonso mibale donc toza neti toi to solola ka biso nyonso misatu mais bango mibale susu ba osolola te na sala ka soki to ou église panga na zui bango pa na tiki bango na pesa bango lift mais na minicho bango mibale ba osolola te ba obunda donc ba osolola te ce qu'on a se retrouver na katikati wana na osala kisongi songi te non ça qui songi te na kende koto na lobi boy na kende koto na boy boy non tant que moi na nzambe na kolingana na sangisa bango parce que ils ont gêné nga et gêné nga nde loko to lo na monde ba comédien nde vie bazana ngo c'est pas bien hypocrisie soko moni mutu moko chroniqueur moko a téléméli moninga na collègue na yo nini non oki ko solola na yete télémela ye parce que ceux qui a téléméli comédien kona ni collègue na yo lobi pe akoki ko ya ko télémela yo eza bongo te et wow ah hey tolanda nanu oyo la grande famille belle fille non oza à féliciter oza vraiment à féliciter eloko na kosenga na yo oyo ozwi likanisi oyo ozwi mama kende nango ntina suka nzambe akopambola yo ndenge oso bandi otie impa yeba nzambe akokontinue na yo mutu akosa yo te mutu ambrie yo te initiative na yo ozwi yaya mpo ya boye esalama nanu te esalama nanu te mpo bacomédien nanu esalama te donc oyo eza eloko ya liboso ezosalama na monde ya théâtre yango nayebisi yo zaka lere nyonso mabalongo na te tengaka nzambe apesa yo sagesse na intelligence oyeba kodirige eloko o parce que ndenge eloko esalami boye yebaki banguna mpe batelemi banguna batelemi sans prière eloko moko ekomarche te alors toyebi ke avec nzambe na biso eloko oyo ekokende ntina suka mpe kosala masusu ya minene tokobanda ofete ba 10 ans 20 ans 30 ans nango kaka boye vraiment na pamboli yo bafleur ebele okende liboso eloko olobela te natondika na Esther lia na yo sunya soso nazolia bomoni mapamboli oyo ebanda na ba première na ba une année ba 2 ans ba 3 ans ba une année ba 3 ans déjà ba artiste ebele déjà ba pambolaka déjà belle vie bango bino moko boyoki pe malobelobi ke non bato ebele bitumba pe kotelema effectivement bitumba pe telema mais lokola za ya nzambe mabolongo pe ezalaka na se réciter eza toujours. Alors bref, c'était au moins ça. Ceux qui na betisi moko mibale mabaku bolimbisanga, on est là pour na kosunga. Nos artistes vraiment veillez un peu de revoir vos comportements pour na musala na bino et que ne pe liboso. Si aujourd'hui vous êtes tout le temps dans la miniature, et ça peut qu'abino moko de bozo permettre en haut. Ceux qui chroniqueurs moko aye côté les mais là peut-être comme mes collègues nayo et que yo kutani na chroniqueuse wana ou bien chroniqueur wana au seki naye non et ça qui to côté. Il faut côté les mais là ye. Pour ceux qui a télémé les collègues nayo, yeba que non lobby pe aza capable à côté les belayo. Bien de boza na boki ko éditer ba chronifuati, mais vous ne le faites pas. Hey. Eh wow, nalobi nanga kaka nalobi nanga kaka. Ba artiste penza bo revoir, bo pesa respect na musala na bino. Bo revoir vraiment, bo pesa respect na musala na bino. S'il s'agit de nous là, tolobela bino netinga babiso ba maman BBC, to finga ate. Toko sunga musa na bino. Mais il y a d'autres oh ba yaka ko toucher personnalité na bino ba ofinga ba koteli bino tina ba vie privée. Boza batu moko boye boki ko solola na bango te boki ko yambana na bango te boki pe ko seka na bango te. Suka sa fingeli ndeko moko sa fingeli collègue. Dis-toi demain aussi aza capable ya ko finga nga.
Alors, ce sont des gens, il faut se méfier na ba chroniqueur à bongo. Ce qui na lobi mabe bolo baka mama BBC na lobi mabe. Nyonso ezaka ke no bobo gisape musala na binoko. Ba vérité belé to babenga biso ba yebisa biso mais ba biso mususu on n'a pas 7 ans. Alors bref, c'était au moins ça la grande famille. Boki me la fille na biso ya ma sœur, lelo je crois 7e épisode de Ekokota. Déjà quoi ça présentation ya film na biso autre prochain film na biso na Belle Vie télévision porte déjà présentation ya artiste eza papa na biso Asake papa Serge Asake azanga na film na biso te Asake azana porte Asake franchement film vraiment tout du côté la second choix Asake abana ozala DD côté on a toilette côté au libanda sakana na Poutine. Voilà la grande famille, je vous aime. Tokutani vraiment prochainement. Et on a numéro na biso zawana ba oba sana besoin ku benga bobengi. Événement na biso ezaka le 29. Voilà. Événement na biso ezaka ya le 29 mars. 7e anniversaire. Alors boso mba billet la grande famille na showbiz. Wana vraiment il faut tout ça lango vraiment sold out. Sold out, c'est-à-dire on a des événements du siècle salématé et salématé. On a plus besoin ya que non après événement wana tolobe la sous événement wana. OK. Alors je vous aime bien la grande famille Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tozala fier, yakozala Congolais. Tozala fier, yakozala Africain. Tozala na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso.